bonjour, Nabalandini, c'est Full Business TV, balinga émission à Bango, on savoir plus qu'en est dans l'Obaka. Nengamona memelango, mesdames, animaux de la presse congolaise, la papa est jaune. Ah, tozana limité poids lourd, précisément, Pakadjouma. Donc, bon, l'année, c'est que vous chérie, c'est que la vie, ça qui tord, il y a des gars, mais je vais monter na bawana. Donc, bon, pèse l'ango, ma solo, bana poto, bana wapi. Donc, il n'est pas boyo, kabamba l'obara bien, qui t'européen à trop beau, l'anda bon calamité. Sans plus tarder, tozawana déjà, moi on a encore expliqué, vini ne ba vive la rane ni bazaela na kata kawele. Donc, ça bien importe pena idéologie. Bonjour, moi Skitoko. Bonjour. Comment on a une bonne poto Hollanda? Comment on a Karine? Si on a un calage criminel, nous avons maman Lela Serxi. Eh, on comme ouais, calage criminel, nous avons maman Lela Serxi. Quand on a trop Serxi, donc maman ba la poto Hollanda quand n'engezaka au sala nini? Bon, na sala na via mabete na lukala ngambongo pa Kongo musali ezati. Oh muna sepeli na aye. Ah, Kongo musale zate. Sikoyo ndenge zana mama bala na mwasi kitoko. Kalage criminel zamba c'est que za serci vraiment na za serci plus nyonso. So ye na bomio na sentiment. Eh, plus nyonso tiko bomanga pardon ta da bominga na la sentiment kalage criminel. Afali ngape da ba plaisir à trop. Mais babi ne boza boebino. Wa elo ti boye baraku sana mibali bakima bino. Eh mama chinda bango mo bakangama. Donc ba papa mabumine ni wana. So ba ye kototo kanga ka bango babosa na ba mama nda kwa tala cha alliance obwa kango. O yake pa ujana. Donc ngande boyoka ka ba ujana wana obanani wana tengande ujana na vanisi ba ujana nyoso. Kana sika. Babi bana renaissance ba l'équipe bino babi bino ba. O ka teke renaissance équipe ane yo kana atteint. Ta toyebi bango tie o ne ba fi persi ba lela sexy. Donc isoye papa okima mama. No balolo na chimo sinyoka. Nagi. Mais non, non, pena très sexy na moni pena. Donc il tope idéologie na moni si. To mela ke lokotie. Onani tie nzamba pesa biso loko. Donc ils sont na bambi papa. Il faut kufa ko. O tele matin na bomo maman na mbetu ba yo loko tonde ya loko. Ok, merci beaucoup les amis qui calage criminel. Si connaît zabo o senga bala potoni ba ono suba Hollande no soza posa calage criminel. Abanga na été l'autre même souvent ramunora pamba même ça rane bon to faire yemba munora no ya pamba uno sara na rien. Est-ce que au coca c'est pena papa wana pena bon tonton pena ye pena ko maka. Bon, ngai na pesi mo ba mbote belé merci pende pe bokomi ato monana. Minga lobeza te vidéo monana. Nana nga mundande mama mbuza. Poisson. Donc il me rend un téléphone et ça bien pena o bazolanda baza pour sa kalash. Bon, na vérité na kanga numéro na mutute menana téléphone. Et ça peine à charge. Dans la poto ngani boyo ki kalash criminel za fonte mais plus d'infos bo lukanga moko non za mobimba bo mona kalash criminel mais kalash criminel na moi elo mona ngina tuna. Est-ce que na papa wana pena libumu wana pena sura yele msuzo le monoko na mnaro ko ramaka. Bon, so libumu leki munene. Oh là le langate no vande la donc no sale misala ko leka moi sandako. So teme o memi bango a. OK, moi deux, moi trois personnes ba famille na yo ba Hollande yo mbote ça bien. Bon mbote na mama na bijou o ayeba sala moi sikitoko boye. Akimisa papa batundako. Mbote na papa na paluku atala moi ne pas. Tumbote pe na balandi pe ba Hollande na ba o pe ba soutenir ngai. Merci beaucoup. Ah, toke susu malembe toko bakaka neka émission na biso ezalaka tozoko ba malembe to yamba su mususu azoi ya lisusu. Ah, moko susu to poussa na moi sikitoko susu aye mama bonjour. Bonjour. Kombo nani? Kombo na Sarah. Benga nga Sarah. Sarah benga ko Sarah soko mo sa makambo. Makambo ne fanza. Lokaba njoto. Batayo. Makambo kaka. Siko ba poto ba tala kaneza ba mono très serci bo mo limo séduction ki to za peka na kati ka boto. Oh, na kati ka boye. Balobi nini? Ba fi persi. Ba fi persi c'est que na kati ne to za pe serci. Tata libanda be mono za da trop serci. Ujana. Oh.
ya solo ti mabele pour sauter mais tu soutien pour ani ezaka bomingo lo mezati mais ba poto sko ba tala babi vini no lingo sala awa poto moni fils si vini no sala awa posana kaka nde kaka kala shikmina alobi po vi awa na chese za passe tolukaka mbongo oh pe amoni pe kuna pe aye toluka mbongo na prudence tosibisaka donc ndenge je na lobby donc alukaka penala na prudence kande mo lobby donc yepena ko yati la baje mais sepena muta yepena okoka makamba na koka oh to mutonga za mbinga ndenge nini azamila mbishi soka oh to na puna nga sara ya na bukine mukongo pot degré na ko balola ye minga ba ezala te ngaka présence donc Sarah bineza be trop dimbanga passe là yo kaso za poso confirmer fallait yo mo peno kutana mo Sarah e mo sikitoko kanenga za servi Sarafina donc beaucoup tane bon on a pratique ya dégâts donc ba vantité mais Sarah moi 2-3 personnes ma famille na yo ba tala mambote na pesi mbote pona mama na nga Evelina mutu oyo ayebi kobota mwana ya boyi mwana kitoko na bosa na école nini naza monga mama yanga za monga ba sankus papa na nga za ekonda poison ekonda poison. Merci beaucoup, là on est avec Sarah, donc continuez sous mon mbote msusu so baksa moi de mbote na pesi mbote pona ninga na ngai baninga na nga masa na nga tombona bango mbote pona ba soi-disant ba papa wana pesi bango mbote bango belé. Ok, merci beaucoup. Là on est en train de continuer avec notre émission. Donc malem poto zo lisusu mutu moko lisusu akota alors le bébé c'est loco moi c'est kitoko bonjour. Bonjour. Comment on a ba Kombo na plat midi mais mingi ba benga nga plat merveille de Dieu. Plat midi merveille de Dieu. Plat midi obeli pour no mo timide. Bon na beli na nga te mais na fai na yo kana kande boloba. Musani domoni zawa musani nozo sala ba poto ba landa ba yeba. Ndeti nga pe na luka na ngande mbongo confirmé. Na luka ngo sa capote tembe na luka ngo nde na capote. Da sara bien mbongo na ye aluka ne mbongo confirmé. Bana poto ayo kaka luka ne mbongo na capote sa capote tembe aluka mbongo nde na capote me na capote me na capote ndenge zala kaka so sa capote bosala ndeni to sala ndeni to sibisa nde mbani ba mwasi nyoso asiba na mobali na ye ngabo kepe na babi miso za bokebo ye mona bokimi bango boselo te bobalukeli bango za ya solo to bakosa opesi nga mbongo na ona balukelo potango lakela ngezwango toni nondima to sibani après tango lakela ngezwanga tata na denda ki mbongo ngo ya ndeni na keza ngo bongo te bala poto abenge meda moza nema o to kenda to banga bango so ba yebo mona bakima bisala bambongo Sarah lobi mbongo na maboko donc misala na mbetu ka ndenge boyoke ka ndenge lobi bongo so za bambongo na bino esa mais ce moi na poto mo pena ye pena baso luka yo vraiment kwa kuta na yo bilengi pena isa pena assurance bino abanga ne kuta ya c'est que tout nyoso yo luka azwa ata melankoro ndeni na lemba te c'est que na kenda na kati suka d'abord ki ba la poto abis babi nenga zana donc yo so yo to zanenge nino melela ke ba jibi ba Jack Daniel kuna donc apena so aye pena bokani bobia osuksa donc yepena ambuka mbetu donc yepena prepare combien de coupe na ngata 10 na komaka oh pardon ete ata 10 na komaka keto yoka ba bozana kisi oza kisi ngaza na kisi tena simba kisi poani makasi na nga monzamba pianga o colonie nga na mama na nga muluba papa na nga mutaba ndundu amumbunda 100%. Makambu donc kitoko trop ya dégâts donc merci beaucoup kanenga lobike ye makambu donc wato ala paka tuma bien makambu mbongo mbetu na maboko na mbetu mbongo na maboko sikone selbe poto kozwa poto mtazwa yo to sa ndenge nini pa sepe na yo aya mona
Pour mon angato ana limité, to ana comme juste un panza première ina kawelea. Je passe ta wenza mabolo. So comme kana farde sa lobi na luka je pasta. Boyo tika. Je pasta wenze ya mabolo. Ok babi je pasta wenze je pasta wenze ya banini ya mabolo ya banyara gane bazoloba. Merci beaucoup Babominga. Merci beaucoup wana nous sommes presque à la fin. La habité c'est de continuer ko tambola muke to kuta la tela ba jene pe ya mibali bazawana et ça la bien pe ba pese la biso ndenge zalara indusa et to continuer to ko bakaga jene so raze mbala ya pese la idéologie neni ba vivana ba kama na bango awa. Les beaux gars bonjour. Bote. Kombo nani? Kevin. Kevin nani? Kevin ka simple. Dinziti. Kevin ka simple. Mais to tiko kotika na bat na bino neni bo vivana na bat na bino ba kama bo sala zuwa te se bat misu ba mo po ba banga so bi lemba za ba jona bango bo toko ya bo eso apesa so loenge. Bon, ya biso neti biso banke biso to riskaka ndi bango pe ba riskaka to komona gravité to mona ngoka ya mona biso nde oyo babandango na biso o pe to banda seke to aka ndenge moko to landelaka o ba sala likala. Ah non mais so baba noko ba yenda bango ata bazaka mana yo na kati ya groupe donc o pesa na yo rotika na yo bitumeza te. Mabene na miss nanga. Na présence nanga te wa ça va mais ceux qui a salon na miss nanga normalement ne tous a mi bal il faut azuza maman place bolingeza kazu ezala kaka so moni muto seli mutu nezu ate seraza semba ndenge na profiter pesa fali pupa ki buda ki semba donc ezaka ndenge ya zolobela ne seli boya ndenga pesa li totongi suna jene yemoko via sersi donc il y a eu bana wenze bandena mapoto ba wenze ha wenze nyara donc tous les nyaro ko luka ya mukie ya munene nyonso ezali je passe ta wenze yo ya chocolat ya mundu gudu ya kula ni toza na bandundu pesa o ya bandundu ndete ndundu zei tu fais papa na ndundu te bongo va vrai chéri mo boy biso bon to sepeka nepe boye pour filmer biso boke bolakisi batu ba vrai Dieu tout bota la biso c'est pelaye mais bo c'est biso ba vanité mais ne za bo c'est ce que mudaye pena ke ba bibino bolinga ka poso te kamu miboye kaka na mo eloko siko poso ndeni bo sala bon biso vraiment normalement na kolo bon na sonya batu te to batela njoto na biso po ba vite o sala na koku te plan mbali mo pe bien abalinga tala bo njoto na nga mabia o c'est pas na ngote Netinga na pofwa na ngana sala na ngaka prudence batela mwasi so ce mbalo bimi o sepe na nga to négocier bien moni ba famille na nga pe na moni yo donc moye te na longo na ke pano ce ko wana ce ko to binde o sanini mais numba normalement côté kango na soni te kango na prudence yana ende po na biso tango si c'est papa mwana lo bebele zata non mais babi seke ndumba wakendaka sa nini donc iseka za ndumba wana fondumba wana ndumba nzala wabo mandumba microbe netinga papa so akutenanga o sepenanga makasi o tala kaboye vrai chéri mwana mikumisa trop ezate koloba mbanga passe papa na foya tongo yaka kitika na beate alobika na luka ka farde c'est tongo akoma kuna alobika na luka ka chez pasta ata kitika na beate na ngambu amona kaka hotel mobo ya bleu bakomi chez pasta wenze tongo akotana na kati papa biso yambe bien wa bokola biso nde to kolibo yambe bien makasi ba vrai jo ba vrai chéri soki papa moko ye alongolo awa eza polémique te polémique ezate so azaka vrai jo papa moko libume vanda santé vanda libanda qualité tolonga na biso show to beta ngo dada lelo pena se mutu pena mona ni officiellement abala yo vraiment mutu olando na portabilité na CP na ye vraiment na vante na ndaku na bala ye vraiment ça pena mère de mes enfants ne balba se rondima okoka bon problème te to sala on la passe to sala on esengo to sala on la passe via passe makasi
yango tosala yango mais lelo so pe mbala bina ngana tika yango na tika po eza leo na botama nango te pe na koni yango te na yo sibi yango na passe donc na chiko balinga ba vanti ndete parce que salinga ba vanti mabe na regretter makasi même si ba banga bitem si so kende boye balukeli comme linga ba camarade na ye comme ça ba n'importe quoi eza bongo te biso to ba nduma mais ba nduma na biso to sangisa te est-ce que là ba sangisa da ba ko sangisa da pondu na taba et simba te ba sangisa pondu na taba place mote to kabola kaka oki mwana na bota te na ujana o mwana masa na nga to abote na kifazer to boko leka boy oki to bota ba vrai chéri ko leka ta bato mbongo. Bon, merci beaucoup to comme presque la fin de l'émission on est à qui pena ba fille à Cercy hein ba fille à Cercy ka ndenge zala ka ne bomona ba fille à Cercy ba sikitoko donc Merlin Montréal zo ba fille à Cercy non il faut pour la route ne zala ka ba mona bango ba contempler bango pena ba sikitoko ba sa qualité bango ba bi bango kenda ka wenze te da bango mbongo na maboko misala bo sepela bana poto vient na modogo ja faut go faire na mono landa bilili on a bi ba petit bazali ba base ezali pour la branchement et ça TikTok les fils tamka mona pota tongo et mona pota 12h45 donc yo comme makamba bondelo donc pesa makambu ozo makambu merci beaucoup na mon papa hein mon papa, le pasteur James Simbi est full onction. Wana papa, c'est la bosse ni libanga onzamba opini nga babi grâce ne ndenga mesdames Neymar de la presse na télé mi boye. Merci beaucoup à Montréal, Merlin Tango. Hein, Merlin Tango MN Pro. Et pourquoi pas Daniel na de miel de son et pourquoi pas merci beaucoup na Divine, moi qui toque la forme de patronne. Hein? Merci beaucoup, vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Vous consultez, vous s'abonnez massivement, vous allez la deux citer. Merci.